Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde sukisaka masolo, ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Poso elam na bino nyonso bolula kolanda journal pepe pona peuple mbote na bino bisika nyonso tubozwami na lombango tika ete tofungola ya mokolo ya lundi 21 août pona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afungola ki weekend eleki na palais du peuple premier conclave ya génie scientifique congolais na objectif ezalaki ya promouvoir ba invention na ba innovation ya ba congolais et tema pandémie azalaki kuna na compte ya Info Lingala. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fongola ki week-end de l'équipe, premier conclave ya génie scientifique congolais, oyo ezali ko viser ko promouvoir ba invention pe ba innovation made in Congo. Rencontre oyo ezala ki organisé ko banda le 19 et kosila le 24 août et pa ya ministère ya recherche scientifique pe ya innovation technologique. Yango ezali ko tia na lumière ba chercheur ba inventeur congolais oyo ba ko accompagner développement ya mboka. Bosimba ke événement oyo ndenge chef de l'État a rappelé qu'une a devoir constitutionnel na ye ezali ko garantir initiative privée pe mingi ko veiller na protection ya promotion et expertise nationale ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré qu'il na mode de circonstances na ye ezali première na histoire ya République démocratique du Congo comment na crème ya intelligence scientifique oyo bazala réunie na idéal moko noble boye prise en main ya élite ya République démocratique du Congo pour na ba fondamentaux ya indépendance économique na invention et innovation technologique ndenge chef de l'État à Bakisaki président de la République a salaki visite na stand pe a échanger qui et le monde avec exposant a annoncé qui na occasion yango que gouvernement a cause ba disposition nyonso utile pour que ba fonds national ya recherche scientifique et innovation technologique oyo ezali déjà créé et bana ko bénéficier ba crédit budgétaire na mesure ya ambition nationale na loi ya finance 2024 selon ministre ya recherche scientifique et innovation technologique
technologique alobi ke bit ya conclave oyo ezali mibale ezali liboso kotalisa na peuple congolais pe na ba dirigeant ke génie colonial oyo ebandaki eleki 63 ans yango ezalaki progressivement remplacé na génie congolais ndenge Gilbert Kabanda Kurenga atalisaki pe lisusu ko comprendre l'instance dirigeant ke République démocratique du Congo pe élite scientifique pe technologique ya République démocratique du Congo eza na capacité intellectuelle pe volonté ya kozwa en main développement socio-économique ya République démocratique du Congo de manière souveraine. Na so mususu bo simba ke secrétaire ya ACJD mwana mboka Kennedy Katasi asala ki tourner moko weekend eleki na Kanluka et pa yuapi a inaugura ki poste moko ya la police pe asolola ki na ba base na ye ya quartier oyo edi imbani Michael Bristo to ba pesi bino ba détaillement o. Bobenga ye la force qui écrase mwana mboka Kennedy Katasi bakisele les chouchous de Kanluka 3K. L'homme du Saint-Esprit dit, secrétaire général y a Alliance Congolaise pour la justice et le développement, ACJD na Mokuse, et l'ombe mobali yeyo, nzela zalaki kokende, pona ko inauguré, poste moko à la police, na quartier Fote Mobali, na avenue Lonzo, awa na Kanluka, oyo asali avec ba moyens moko propre. Nyonso pona sécurité bana Kanluka, lokola yebana na motema na eboboto, a liberaki na nzela tango zali kokende, batu moko mibale bakangaki na poste moko à la police, pona molangwa, afutelaki bango amende, kasi apesaki bango petoli, e bongo tango akomaki esika inauguration ya poste ya la police oyo etongami na misolo na emoko, e sengwe zalaki ya mokwake, po côté oyo degré goulou nezalaki kosalema pardon, boyoka commandant secteur ye moko la force qui écrase Yangalema Mobimba Kennedy Katasi ndenge balelisaki lokole. Mais pour la sécurité ya ba policier ba travailler bien à traiter 5 Mobimba na yango wana to tient à disposition ba policier to sombeli bango des motos oyo tozo pesa la colonel Laurel to disposer ba motorola nyonso oyo pour et ça là-bas. Ba mama ya wenze sika poste ya la police Fote Mobali we tiami batalisaki mobange ne sengo na bango po côté oyo degré kulu nezalaki kosalema dégâts. Topesi merci nzambe apambola edo nyoko mitambo na kuluna mama bateka subiente oneki babalandi bakati ba porte de bukana mais kola ya ye atika biso ta continuer papa kolongwa awa les chouchous de Kanluka 3K l'homme du Saint-Esprit akenaki kokutana na base na ye kuna bondimela ngai ke akutanaki na mama moko oyo asutena ye na campagne électorale ya 2018 la force qui écrase Yangalema papa social Kennedy Katasi a bambolaki $2000 et a salelaki ye maison po abanda commerce vite fait mama mosusu pe kaka wana azwaki kingoma ya misolo ya fond de commerce abanda malamoko bozo émotion na bango. Fondation Liboke na bokambemi ya mama Wivine Moleka basalaki dimanche 20 août descente moko kuna na kan lufungola pona kopesa lisungi na basinistre ya incendie oyo esalemaki kuna mikolo euti koleka ba detail nango bolanda. Ba mama ba papa pe bilenge ya kan lufungula bazalaki na esengo ya komona mama Wivine Moleka elongo na Fondation Liboke kotikela bango babiloko ya ndenge na ndenge pamba te sima ya incendie oyo ekomelaki bango baza kolala libanda biloko ya kolia ezali te place ya kolala kutu koloba te bilamba nyonso ezika bango nzoka nde baloba ndeko ya malamu bayebaka ye na tango ya pasi maloba oyo ekokisamaki pona mama Wivine Moleka kaka ndenge ya mesana amemelaki bango biloko ebele pona kolalela lokola ba matela ba bâche ba moustiquaire pe ba maputa pona kolata bakisa na yango biloko ya kolia lokola ba saki ya semoule ya loso ba sucre ba mafuta mungwa miliki ba spaghetti pe ba cantine pona kosalela misala bakisa na yango biloko ya ndenge na ndenge na enveloppe moko ya mutuya oyo soki tolobi yango ebele bakoboma bango ka lufungula eningamaki na rythme ya Fondation Liboke pe mama Wivine Moleka oyo asalaki visite guidée pona kotala niveau ya badega oyo esalamaki
na kati ya incendie oyo sima ya visite oyo asololaki na bango. Na ndenge ya fondation liboke oyebi elingi olakisa bomoko unité baki biso mpe toya na ndambo kosalisa bandeko baza na camp toya kosalisa bango nano parceke naza na policier moko avandi awa amongwaki mpa na ngai na butu aza kolela ndako na eziki donc toyaki tomeka kosalisa bavictime ya sinistre esalami ebongi koyeba ke badon oyo esalamaki mpo na plus de 130 familles oyo bandeko nyonso pe biloko na bango ebebaki na ndenge ya kosakana te ezali na yango don ya gouvernement te kasi ya mwana mboka double brassard mama Wivine Moleka mokonzi ya Lukunga pamba te bango babosani ye te pe babosani bizali na ye te na esengo na mitema basinistre ya Camp Lufungula bakumisaki nzambe mpo na geste ya mama Wivine Moleka. Sepeli mingi alingi biso mingi pa yeli biso mbeto ayeli biso bamaputa tosa nini tolata ya solo alesi biso analisi biso ba famille ya basinistre ya Camp Lufungula ba jure libala ya solo pe ya seko na seko na mama Wivine Moleka e bakisa na yango pe na fondation Liboke pamba te Liboke lingi kolakisa lisanga Liboke lingi kolakisa bolingo nyonso wana kaka pona lokumu ya Lukunga. Na ordonnance na numéro 0548/2023 batiaki bazaki plutôt décision week-end et l'équipe na ko déguerper monsieur Barthélemy Mwamba oyo babengaka bongo papa Sola na immeuble na ye oyo azali bongo propriétaire ya hôtel Jadobi Labyrinthe boye bakiango ezwami na avenue Kabambar na commune ya Kinshasa. Stéphane Skande héritier Mapindem. Décision ezalaki exécutée na Elzas na ordonnance numéro 54B/2023 Tricom Gombe RHJ 068 bis CPHJ IAGMB 2023 na tongo ya samedi 18 août 2023 na ba travailleur ya hôtel Jadobi chez Papa Mwamba Barthélemy oyo aibani mingi na kombo ya Papa Sola bamoni ba service ya la police botali bango ba document ya déguerpissement kasi sans que ba prévenir bango lisolo ezali boyi Papa Sola akendaka kozwa crédit na Sofide na année 2015 na montant ya 320 à 326 000 dollars américains banque oyo ba pesaka délai ya 3 ans pour na ko rembourser ndenge kaka ezalaka na 2019 pendant que azalaki nanu ko futa banyongo na ye banque oyo batindelaka Papa Sola mise en demeure kasi bango bazali ko réclamer 146 000 dollars américains après mise en demeure ya Papa Sola afutaki 31 000 dollars américains montant nyonso ya 146 000 dollars américains et futamaki kasi 6 mois après Papa Sola azwi lisusu deuxième mise en demeure et longona ba menace ya banque oyo bango bazali bongo ko réclamer 259 000 dollars américains pour un intervalle ya 6 mois. Avocat na ye maître Claude Tshisekedi aboyaki na kanda nyonso ke client na ye a signé document ya 259 000 dollars américains ba document ya contestation ya créance yango bozali komona avocat asengaki ba mesure conservatoire pour banque apesa bango expert basala ba calcul baeba montant exact oyo Papa Sola esengeli afuta na Sofide jugement esalemaki kasi pendant que dossier ezalaki en cours Papa Sola azali surpris comment na ke même président ya cour na commerce ye azali kosambisa dossier a établir ordonnance sans kotalisa ke ba dossier ya Papa Sola na banque na ye baza na contestation na cabinet na ye atelisika ke Papa Sola esengeli afuta na Sofide 329 000 dollars américains zokande montant oyo ezali montant oyo Papa Sola azwaki depuis 2015 asi afuti tin na 90% talatina ba avocat ya Papa Sola Barthélemy Mwamba balobi ke violation ya droit ezali makasi na dossier oyo esengeli boyeba ke Papa Sola azali pe atikali propriétaire ya immeuble na ye na ngonga oyo tozali koloba plus de 30 clients mobimba bazali interné baibite nini esengeli basala ba mariage oyo ezalaki réservé bazana problème biloko ya lix ya hôtel Jadobi yango ezali libanda tomituni soki mbula ebeti ekozala ndenge nini dossier oyo ezali ya suivre na ba édition na biso ezali koya.
ya Kisenso bakangi alingaki a kidnapper mwana bato. Heureusement que population azalaki vigilante. Bon, la détail et le Naomi Wonda pe Orly Makopo. Toza na quartier Régie na commune ya Kisenso. Population akamwe komona ke phénomène kidnapping ezoko bakaka. Mama obozali komona azali liboma te kasi ami komisi liboma pona ko échapper na justice ya population. Oyo batimbeli ke awuti ko kidnapper mwana ya batu. Nde population azalaki éveillé batimbeli pe ba maîtriser ye. Obimaka tongo tubinda koteka. Lobi tonto obima na tongo bango babimeki batali boso biso totika na papa na bango tozo kaka mwana zoganga mama biso kasi lokola mbwa tokita boye tomoni mwana mwasi moko ase formé lokola mutali boma atikali mabele polele aza na caleçon te akangi mwana na gorge. Allez, tant que papa na bango nga bete mbata, allez papa na bango lokola sale passe et raté. Allez ko matana foule. To banji ko kende. Allez, population tangue bimi wana ale balandi ende côté ba ko beta ye nande population za ke biso continue biso teka nde bakenda kuteka bakenda ki mama papa na te baleki na mibali moko ya mobali moko ya mwasi biso temi wana tomoni deux jeunes filles ba ye moko lokwa yakina bilamba te moko lokwa yakina bilamba te asengi ndeko nyangu mswana apesanga elamba lata apesi jip abita basone elamba abiko pesanga elamba te pesanga jip pamba azwi jipi amatango ti awa batemi wana baleki na platemi aba la papa na mapa bima bakende makuna bi apeka biso to kiamso ko lala po ereza ngo nana de moko to ta we la simo ki so gangi o musa de jipana akangi ekotoso asotele akangi na kingo moko suko pima te pekeye vraiment de garçon matema ki wana abeli mama komo ibie alinga ba mo akina père to bimi suna to landi eti to ngele ku to nzo beta e to moni soda mo ba e azui enda kena ke to bandi ke biloko ya bo esengeli penza esila batu ya bo leta asengeli asokipe na bango pokimia ezala conflit ezali koleka makasi entre ba héritier ya famille Masamba fait papa Masamba Makela Simo promoteur ya ba école Masamba boy ba ke audience ya makasi esalema ki lundi 21 août na tribunal ya matete ezali ko opposer madame Claudine Wadel Masamba na ba frère naye to moni bon honorable Rémi Masamba professeur Roger Masamba pe misusu Stéphane Skande héritier Mapindemi ba pe sibino ba précision Moto ezali kopela makasi na famille ya fait papa Masamba Makela Simon promoteur ya ba école Masamba oyo toyebi na ville province ya Kinshasa na audience oya lundi 21 août 2023 division ya makasi entre ba héritier honorable Rémi Masamba professeur Roger Masamba Makela Masamba Malunga Jean Didier Masamba Mantemo Oscar Masamba Mambote Alidor pe Masamba Kivwila Gédéon bango nyonso oyo contre ndeko na bango ya mwasi madame Claudine Masamba bafundi ndeko na bango ya mwasi po azali ko dénoncer le couteau ba frère naye oyo bateki moko ba parcelle ya papa na bango Masamba Makela Simon kasi na ba signature ya lokuta Claudine Masamba akuti pe kombo naye na liste ya autorisation ya vente ya parcelle oyo ezwami na limité numéro 1283 ya plan cadastral wapi epai bureau administratif ya papa Masamba Makela Simon ezalaki kasi lokola Claudine Wadel Masamba afundaki bango po justice ezongisa ye na ba droit na ye likambo ya kokamwa bandeko na ye nyonso oyo ya mibali totangi bafundi lisusu na justice na citation directe po bakanga ye pe asa la prison boyoka collectif ya bavoka ya madame Claudine Wadel Masamba ndenge ba expliquer tina ya audience ya lelo yango to uti kosamba ministère public a PCP a vu naie sur les bas ils ont conseillé kakaye pour na ndenge ya miboko ya mboka na biso balobi ke muto aza libanda ya mboka akoki soki a commettre ba infraction oyo miboko ya Congo eza na ningisa ya ko poursuivre ye ekoki ko sale makaka na magistrat ya parquet mutu nde fois ça la requête a poursuivre ye ezali te que tribunal azui mukanda songolo te il faut ebanda na parquet mais na cas ya dossier oyo ezalaki bongo te. Je pense que madame Claudine Wadel Masamba ne fait que réclamer droit à héritage. Mais comment expliquer on doit réclamer justement droit à héritage
bon va poursuivre. Et alors on va poursuivre nini? Assignation. Oh madame Wadel a initié une civile pour casser na droit na ye. Bango ba ko attaquer na pénal. Même assignation. Mais je crois que ça là, il y a Zouzi, na civil Mossa na ezani. Tomituni nani azali ko pelisa moto na famille Masamba, nani azotia division, nani nde azali ko la vérité, dossier oyo ezali à suivre. La grande école des étoiles des arts martiaux oyo e Kambamaka epa ya maître Henri Ibanda ba fongola ki tourna na bango ya combat individuel ya Jujuchi weekend eleki kuna na Kamunganga na Binza ozone bona ba detail ngona Nathalie Kela Kapenda. Sous le haut patronage ya mwana mboka Jamal Ukenda oyo Ngalema Mobimba Bacheli Motema weekend eleki ezalaki nde opesi mbwambwa aboyi na Kamunganga na Binza ozone ezalaki debi ya tournoi ya kombaji Juchu oyo babengi fighting system epai wapi 11 catégories mobimba ya bathlètes bazalaki concerné na 10 combats individuels ndenge kaka bozali komona. Tournoi oyo edrena ki foule ya makasi surtout que tozali pendant période ya vacances nyoso oyo ezali volonté ya maître Henri Ibanda po bilenge bazala katango nyoso occupé pona ko éviter ba anti-valeur ya ndenge na ndenge. Ouverture ya tournoi oyo ezalaki vraiment kitoko pe niveau etalisamaki epai ya ba compétiteur nyoso ya 10 combats individuels ndenge maître Frank Yav alias maître à Talissi. Beaucoup de parents pensent que Bablo to Salara est plus que formé batu oyo ba voyou quoi les kuluna. Mais en réalité puisque ça les forts encadré bana parce que si vous voyez les parents qui sont là, vous voyez que tout se déroule calmement. Bon moi le Bala Jamal en tout cas premièrement na CPL dans ba initiative. Deuxièmement, biso na parle biso to ça les forts mukolongo to chama loboko. Mais il a continué toujours na action parce que ba bonnes œuvres ne bundela rabat. Posimba ke ba combat oyo ezali organisé na nzela ya attente urbaine ya Djidji Chulukunga na nzela ya grande école des étoiles des arts martiaux na bokambemi ya maître Henri Ibanda oyo ba mipesa mosala ya ko encadrer bilenge na ba sport ya combat dimanche 27 août nde ekoza la clôture ya tournoi pe remise ya ba prix ya ndenge na ndenge epa ya ba gagnant banangalie mabalobi merci na candidate na bango Jamal Ukenda oyo azali membre ya parti politique Action pour la reconstruction et le travail ya autorité morale le sénateur Michel Kanimbu. Rassemblement des jeunes nyonso ekosale samedi 16 septembre na stade Tata Raphaël Onangonga ya 9h na Okambemi ya évêque général Dodo Kamba azali bongo président ya église de réveil du Congo bona na détail elongo na Fabrice Lundombi. Jeune elembo mboka ekomi tango moto nyonso ayeba rôle na ye oyo esengeli jouer pour na mboka na ye au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un rassemblement de jeunes c'est samedi 16 septembre 2023 na stade Tata Raphaël na 9h. Il y a un temps d'observer ce qui s'est fait, mais il y a aussi un temps de mener des actions. Elembo Yamboka. Ce qui heure ekoki et que moye bima moto akanga kangwa zate jeune bima pongenga heure na yo ekoki obikisa mboka na yo. Mboka na biso eko se développer na jeune oyaza elembo. Jeune elembo mboka na nzam. Au programme bongo tokozala na Isaac Bola. Je ne sais plus me taire au du monde. Ah, Soki Nzamba Sali. Tokenango na go. Manassé Sinda. Merci papa. Merci. Kolon Yesu yomo Pikisi. Ole bela mon frère de ça. Eunice Mania. Tikana tombolo Yesu. Tikana matiso Yesu. Femme Tamar. Peba Misusu. Nzambe apambola biso.
atieli baclion na Airbus A320 po ete bavoyager na bacondition moko ya kitoko. Michael Bustoto. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi eloni esilaka te journal pepe mpo na peuple yango oyo ekomi na suka innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali
pona bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA, avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation, deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.